Mikolo, solingi o s'abonner au Betika point. Kilongo TV. Ecclesia boyoka, olisapo ya libala. Ezalaki mokolo moko, nakati nelangane denye. Zambe tata keli biloko nyonso, nyonso ezalaki kitoko. Ayeko kela mobali, acheye nelangane denye. Malgré biloko pe bozwi nyonso, mobali ezalaki sema wa mawa. Bapesi eba wolo, pesi eba diama, motema esepela kiteo. Bapesi eba zamba, na bafruwe nyonso, motema esepela kiteo. Bapesi eba mai, pe bambisi nyonso, motema esepela kiteo. Zambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye. Mobala sutu kamoni ndeko balanja Kilongo TV mbote na biso toza ana kitambo wepesika toye mariage coutumier ya ndeko Dieu merci na sœur Francine libala bosembo babilika mba libala gentil bowe bandenge nini libala esama kota ba Kongo ba yombe bage ko bala ba manyanga ezaka ndenge nini est-ce que le kana kimia le ka kitoko le ka ndenge nini tala ndenge toye ko présenter no libala lelo ere mariage ndeko Dieu merci na sœur Francine tika bo fanda na kimia bo bala na bino pe bo kenda liboso bo bota bana ebele bo pesa biso bandoyi tolanda ndenge nini esalamaka pa ba yombe na ba nyanga libala bosembo mwasa zongala sepela kange omosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga et bien voilà nene semino lelo eza ko yinda eza ko beba awa ya Claudie Poussa nanu toi lamba oh ba luka kinde yango vraiment donc tu omoni biso to vandawa to lamba donc to lamba za anniversaire te eza collation te mwana kuli jamais papa ande penza ko to za numéro 1 nombre wan donc to bali vraiment eza pete ko ba tika ba soso te donc nyonso ba para bazwi et likaso etika laki ya atako nakoloba ni balabani ata papa mouchoir etikalité nyonso cash mbo do wan pele ki na sika pele ki na chasser donc za loko moko te donc to tika na loko moko te donc nyonso bazwi yo be ndengo zoba nazo comprendre te oza côté ya nani ah bon ngapi na minute na za ngande mama na bango eza ngande get manzambi mama bango charge na bango nde yeyo oza côté ya mobali to côté ya mwasi nga za côté mwasi OK na za côté mwasi za mabike nga mama na bango na za côté mama donc ngande mwasi na bango nde donc ngande mna na za ngande charge na bango ozolambani ya tolamba na za na pona madesu yango yo pona madesu biloko ba yombe ya babokilo ya biso kuna to kanya soso kuna toza na viande tozo tumba donc ameli pema poisson ezali tozwa moko mais oyo mosa pona madesu ba onga na osala na minute na okalinya na soso nde na osala na minute oyo oyo etikali tota ngo na osima po musengoneza ndenge nini obali si mwana donc nazana esengo moko na ebite na minute sona lobani so pe na sana ko komidie mbika te komidie mbika te pa esengo leki makasi na mwa te na osana nini po tela kaka mwana bali donc esengo makasi pe bali nani mosali na nzambe pasteur tala mtu abeti libakuna zelo donc ndazana ya otoka te akobunda te akoswana te mama pasteur do bible kana lipeka lo sambo ndo ebe apika pe na ba jeune na ba retraite mesana babito olingi mosala nzambe lo ko olingi soda mama motelemi na yo Bosolo la ngasima. Na yeba kite papa. Watoza ne sengo to balisi mwana na biso. Ndo moni to lamba madesu, poisson, basoso, biloko ebele. Mais fane kotoni eza pemeno. Oh, basoso mususu te oyo. Yango yo. Siko bonga pe na feti boye bozo lamba mais bozo beta pe mwa moko bozo binaka. Moko to komela, so to meli siko to kolangwa, to kokoka musala te. Mayebo pe yango wana na tozo lamba, tozo sukola. OK.
Na moi ya oto sa mbika. Boni yaya. Pia papa na ngai. Mungongo ke wapi? Yo moko yo kaka mungongo déjà bandi okende donc banda 4 heures. Et banda déjà musala. Ah sasa mkolongo yango ekoki. Sasa longi na ye. Sasa longi. Mama pasteur. Sasa. Ayanda baba. Ye moko. Tika tolamba la biso. Tika tolamba la biso. Na bisio eyokani. Musale zo ya kitoko. O mbika. Mbika. Eza ya maboke ya supu. Ya opeza to kolamba ngo na mutu likolo esengweleki omona na mutu yango yo yango tie biloko na ya Francine yango tozolamba tozolamba alongi na alongi na ya Francine olongi na yo ya umela mama pasteur na bisino ambiance eza ya osakana te kolamba nazomona madeso epai Thompson epai toke ngambo Tantine boni malamu papa na ngai yo tokalinga Thompson kana okalinga Thompson esengweleki makasi lisusu komona mwana biso kobala bon alongwe na vie wana ya mokili akoti na vie mususu yelengi yango ezalaki penza yango wana tozosepela penza tokalinga ba poisson tozosepela esengweleki penza makasi Tantine bozwi bilo na bino nyonso ya kokoka nyongo etikalité wana basali ya nzambe oyesi mosala nzambe nini nayebisi mosala ya nzambe donc nzambe amona ye abakisa ye lisusu ebele mpo esala sumaka mosusu kitoko makasi esala bien donc nayesi bino biloko eza awa ya marke nyonso Thompson bazokalinga mbinzo bazosala mayebo bazosala do biloko nyonso osantiki ezokende na kitoko oyo nga naliaka oyo te oyo liaka ezali makayabu ezali soso ezali kwisi ezali ponda madesu mbika wangila mpe eza bongo mbwengi makembe ezawa donc belle famille bayi bayamba babokilo kitoko mpo babokilo bapesi bilo na bango nyonso ekoka ata ayi te ata papier mouchoir te yoka baninga bazobala babi likambo ya libala gentil veni moninga abali sepela ya Francine abali na ye sepela lelo kudi ya kusabalala makambo akobina awa esengwa kosakana te après awa feti toaka awa te place nini na mo lupango ya mokie madimba liboso tokovanda babala mpe tokovanda tuka toza lipango ya monene bato baya bakokoka toza mpenza babi sikoyo eza ekolo nini ezobala oyo tobala oyo toza bakongo bamanianga biso nde toyambi nde pasta na kati ya lipango aveni madimba numero 21 tala libala bakongo ndenge ezalaka lelo boyebelekaka ndenge nini esaka bien mpona madeso ezangaka te mwa montsambu mpe ezangaka te toza awa après bokomona soirée ndenge ekoleka eza mariage coutumier esalaka kitoko makasi tokutani na poko mwasi ozongala sepelaka ngelo mosuni na nga mokuwa ya mikuwa na nga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molungani na ye po bavanda kino seko oyo nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera
s'attacher à likambo balobi likambo libala gentil toza awa na commune ya Kasavubu juste na maison communale ya Kasavubu to saluer les bourgmestres les jeunes bourgmestres azo sala musala kitoko toye ko sala nini célébration ya mariage civil ya bien-aimé Dieu na sœur Francine wa pesika bazolonga na bango lelo babi likambo libala gentil toye to honorer mariage ande ma commune lobi que les mariages soient honorés de tous biso Kilongo TV toye awa pona ko honorer libala oyo libala bana nzambe libala kitoko libala ya kimia tika moninga bali to sepela na biso toza wana ngo sa reportage ya boy olingi ko honorer olingi libala na ezala honorer na Kilongo TV ezala en direct na YouTube yaka contacter son numéro affiché sala lokwa papa die asali merci pa mama tete merci na bande konos balinga rabi mavinga to sepela na libala moninga soki moninga bali sepela wololo likambo libala gentil ezoleka awa na maison communale ya Kasavubu boko mona déroulement nango nyonso wana première partie bongo deuxième partie tokokenda bongo na soirée bisike kozala awa kana Kilongo TV soko ngo bala chaîne ya kitoko yango ya Alexa libala na yo mariage reportage nyonso lingi tokosela o toza wana merci na Glodine Mbala oazasi mabilili tokoba bomona ndenge nini mariage civil ya ndeko die ekoleka awa na maison communale ya Kasavubu merci. Eklezia boyoka olisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali acheye nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi
J'appelle le supérieur d'état civil, monsieur le commandant, Mathieu, on a fait la télé de Kababoko pour nous faire métier. Attentivement la loi, parce que cette loi nous régit le mariage civil. Extrait du code de la famille, modifié et complété par la loi 04/024 du 12 novembre 2004 relatif à la nationalité congolaise et la loi 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi 87/010 du 1er août 1987. Titre premier du mariage. Chapitre premier des règles générales. Section 1. Caractères généraux du mariage. Article 330. Le mariage est l'acte civil, public et solennel, par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans un lien de précédent mariage enregistré abrissent entre eux une union légale, durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. L'église de Etambolana, autour de Esalisaka, Mabuta Ibale. Soki obalaki na coutume et que olie na l'état te ozakaka célibataire. Olobi ke naza na ndako ya libala et soki nano bokoma na l'état te ozakaka basili. Ndeko na biso, Dieu merci, na maman Francine, jusque là baza ba célibataire. Kala mingi te bazokoma bangari. Alobi lisusu eza engagement ya mwasi na mobali. Ozosala engagement lelo. Soko yena kuna civil na l'état la loi ebandi kotala yo ebeko kotala yo alobi lisusu engagement wana faut ezala durable pe légal, c'est-à-dire l'état ayebi libala oyo ebino il faut kosangana kaka ti na ti eza teke ezalaka kokabwana te. Section 2 de la liberté du mariage. Article 334. Tout individu a le droit de se marier avec une personne de son choix et sexe opposé pour former une famille. Merci au Luki, la carte à Basignon, au Monica, la maman Francine. Maman Francine peut à Luki, la carte à Basignon, à Monica, Dieu, merci. La Bali Moussouaïli, Alvali Moukongo, tous à la canette Tabouté, tous à libre et en faisant la chose, ici, quand nous sommes beaucoup. Papa, Dieu merci, à Zobala. Pourquoi maman Francine à Zobala? Peut-être que nous pour l'article 349. Le mariage a pour but essentiel l'un d'entre eux pour partager leur hobby de prier et pour perpétuer leur espèce. Les autres engagements lélaux. Nous avons aujourd'hui là, nous avons décidé papa, Dieu merci à Joaquin. Ezateko tingala na papa okoya sibato kaka awa yo ozopesa revoir botina yo ye azopesa revoir maboko na yo na valise oboyaki na molelo oketia na ndako na bino ozala na ngombe te ye azala na kimbaniseke te ifonsoki na ngombe ozala mpe na ngombe esika moko ekolobi boye. Article 443. Dans la présente loi, le terminal désigne les époux.
les enfants non mariés en charge, ainsi que tous sont donc les époux ont une obligation alimentaire. Condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits dans le bureau du ménage. Ménage, eza isanga, tata na mama, na bano bokobota, na bano bozobokola. Bana wana nyonso bofandi na bango na ndako, et former ménage. Mais il faut beaucoup bango na livret de ménage. Livret de ménage, c'est ça moi pour compliquer. Quand tu as livré, ils ont l'identité à papa, la photo naïe, l'identité à maman, la photo naïe. Là, je me suis comment les enfants nés dans le mariage. Les enfants nés hors du mariage. Les enfants sous tutelle. Les enfants adoptifs, parce que vos enfants n'ont pas d'enfants. Pour l'État, il va être ménage, il faut que vous ayez un livre de ménage ici dans mon produit. 443. La séparation des faits n'est pas faite à l'existence du ménage. Soigné Kakanatongo, Joye Bissa, Maman Francine, Kanga Bissa Nakende. Maman Francine. Je dis Dieu merci à Yébso Kanga Bissa Nakende. Je paye Bissa Kanga Bissa Nakende. Déribé. Il faut vivre kaka ensemble. Soana, Okotiko Kabola Libala, toujours engagement. C'est là que c'est un mot. Et d'après à l'objet, vous êtes tenus de vivre ensemble. Article 444. Le mari est le chef de la famille. Merci. Les époux se doivent protection mutuelle. Au petit mambo pour l'article 1. Le chef Bazolo de Nawa est un chef dictateur. Ongai ngai wana te. Oh moi j'ai dit bongo te. Oh oyo la lobi ya mwana kolongola te bongo te. Le chef Bazolo de Nawa lokola un bon pasteur. Oya talaka ba brebi na ye. Esika nini brebi wana azoto. Est-ce qu'azolia bien? Est-ce qu'azotambola bien? Parce que vous devez vous protéger mutuellement. Exactement que yo papa, Dieu merci que Moussala, aujourd'hui l'anda pour 2 heures du temps. Maman Francine a tout na yo. Pour la nuit aujourd'hui héros, oye bisaye que moi je suis le chef. Bongo, il faut protéger yo. Yo pays il faut protéger. Qui chef Abazo le Belawa et ça qui chef comme ça la motema, munene, koyoka matoyi, mibale. Oye nandako, Francine a swali na bandeko na yo, wabandiko kote na bandeko na yo. Bongo, te. Hein, papa? Pour répéter, hein? Ce qu'on a appelé l'affection mingi, il y a bandeko na yo, l'élo affection abou, pia. Affection mingi, na côté na yo abou, pia. Luka oyo ya yo tika libala yangani nisongi songi na libala abu bongo soko kelanda ba batuzela soki ba pesi loba merci soki ba pesi yo pete bima na balabala ba malewe ko bebele yana yo ndeko lingi. Oh, na kende ko na Francine, poto mwasi wana ngana zo sepela yete. Oh, yo muto balaki ye. Voilà. Article maintenant les droits et obligations réciproques des époux. Dieu merci aux alabatouana yo na kata libala. Aux obligation. Maman Francine pas alabatouana azanaba obligation. Obligation à l'Iboso est à l'article 453 et le Bible. Les époux s'obligent mutuellement à la communauté de vie.
Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer leur mariage. Première obligation. Il faut poser la vie commune. Il est yo, il est Francine. Décision aujourd'hui, il faut que vous ayez. Les Cambo, les Kosala, il faut que vous ayez Francine. Francine Pendenge, Momo. Les autres peuvent vivre ensemble. Elles à la miroir, elles à la passe. Et quand tu peux Kabula Bino, c'est un article 459. Les impôts se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Tout pétinalement beaucoup. Fidélité même la maman Kamba, maman française. Papa dit merci na doko, a pension 20 000. Kende wewe. Talina no levi, ah papa. Wenze matite, évitez que dollar et mati. On joue quand même. On bimi na porte là, au moni lilala, au sombe. Boudin, au lait. Kokoti, au lait. Moisi, au meli. Au te maman, pesangamai, au meli. 20 000 est commis, 10 000. On compte à Wenze, mais on sommes biloko, et ça, tika kaka na bongo, bongo. On salue bongo, bongo. Oya nanda ku papa, soko babo, ah papa tika Wenze, moi yete dilo, biloko batitana. Njoke za yumo ko muto bandi kolia ba bongo. Wane za busolo, la fidélité c'est la sincérité, c'est la vérité. Ce qui peut dire busolo na libala la bino, libala bosala soudé. Ya makala ni support deka makala kama peso dimi le bâtisseur parce que vous devez merci ah aux autres c'est hein on a tiktok maman Francine okutu mobali wana sepela na yete on a la kitoto considérer moi je peux considérer mobali na yo et moi c'est affection maman kala bazalaka o ngakuti na bota mingi to balaka est-ce que bolingo nunaka maman on a commis à 50 ans que tout à la bana bakoli la commune à bakoko bolingo nunaka ngula yimwa chemise pansaye pesa yemai bozalaka papa la kokota otikaki mbongo te yo wana soya est-ce que ça malamu capital très important consentement consentement eza nini eza engagement oyo papa Dieu merci azosala na mama Francine na miso ya Nzambe na miso ya leta mpe bandeko bafandi wana na kati ya consentement eza na motuna moko biyano eza libala soko lobi oui tokontinue libala soko lobi no topanzani tobengi couple luwawa batelema Tassa Francine ici présente. Oui, oui. Tassa Francine. Consentez-vous à prendre pour époux légitime Monsieur Louawa Kitoko, Dieu merci, ici présent.
André et Madame Muganda Luzala Julienne. Consentez-vous à ce que Monsieur Louo Wakitoko, Dieu merci votre fils, prenne pour épouse légitime Mademoiselle Bakoulou Sassa Francine ici présente. À ce que Monsieur Louo Wakitoko, Dieu merci votre fils, prenne pour épouse légitime Mademoiselle Bakoulou Sassa Francine ici présente. Oh, Papa Daniel. Est-ce que yo Dieu merci. Papa Félix. Papa Félix. Oya bien. Oya bien ndeli. Molonga ni ya mwana na. Papa Dieu merci. Après c'est que mbongo libala. Complet. Ceci en présence de monsieur et madame Massivi Declerc Lieye et Nicoli Leia Wangomba. Nécessaire, félicitations. Mettez-vous debout, le couple de députés. Voilà. Papa Dieu merci, prenons le peu à moi si là. On a un mot. Quand on a été yo vraiment. On a jamais. Vous allez le couper. Voilà. Dieu merci. Le peuple aussi, il a le bon résultat dans notre kilo pour sa petite. Comme on a beaucoup de niveau. Quand vous êtes là, vous avez maman Francis, il y a bité ma seule. Zola c'est le photo à la boca solo la boca maman pesa le boca ma femme que j'aime au fond de mon cœur. Je t'aime tel que tu es. L'amour de ma vie. La maman de mes enfants. La maman de ma fille. La soeur avec qui passe alors, la montagne là-haut, nous avons lancé au pétrole jusqu'à ce que la mort ait confirmé sur le famille
Papa, la fille, tu as dit quoi la terre? Émotion. Devant mes parents, devant sous-ordre de l'État, devant mes amis, connaissances. Je t'aime, chérie. Tu es mon amour. Que Dieu prendre ton cœur jusqu'à la mort qui nous sépare. Ça tombe bien, mais la Sprite, ça tombe bien. Ça va pas bon, ça champagne. Ça va papa. Mobala sutu kamoni mwasa zongala sepela kangyo mosuni nanga mokuwa ya mikuwa nanga na yango mobala kotika baboti baye akosangana na molongani na ye po bavanda kino seko oyo nzambe asangisi moto akabola te oyo Jésus-Christ de Nazareth asangisi moto abebisa te o libala mokano na Nzambe o libala tosipela libala bosembo o libala na Nzambe présenter bino mwasi nanga ya kitoko yende mama ya bana nanga nalapenda ye nakolinga ye mpona ye nakozala fidele yango na boye badongolo miso pene ya mwasi nanga pardon botika tovanda na kimia
nakotosa ye mpona ye nakozala soumise yango naboyi bauja na ye Eklezia boyoka o lisapo ya libala ezalaki mokolo moko na kati nelangane denye Nzambe tata keli biloko nyonso ezalaki kitoko aye kokela mobali ache nelangane denye malgré biloko pe bozwi nyonso mobali ezalaki sema wa mawa bapesi ye bawolo pesi ye badiama motema esepelaki teo bapesi ye bazamba na bafui nyonso motema esepelaki te bapesi ye bamai pe bambisi nyonso motema esepelaki teo Nzambe tata lalisi eponga bendi mokuwa na yazalele molonganye mobala sutuka moni mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu, référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite.